Fumukusu mbote toyebite bandeko balandi bazé kolanda tomoni bino lelo awa na liboso ya ambassade ya Belgique yango bandeko balandi balingi bayeba ntina penzeze nini ya ituluku ya bato pe bino moko kwa mokambi ya religion africaine awa na ambassade ya Belgique oye na ambassade ya Belgique kotikela bango memo ya koyebisa bango te tolingi kimia na mboka na biso toboyi ingérence ya Belgique na makambo na biso toboyi Belgique atabola biso toboyi Belgique akota na makambo na biso soki ya monite mais bobandaki koloba uta mwa kala kasi ezali kosala Belgique apusanaka te pene ya makanisi na bino est ce que eliki eze awa lokwa bokomeli bango mbunzu na mbunzu bakoki kopesa biyano ya malonga oui bapesi biyano ya malonga parce que bandimi ke mokande kokoma epai ya roi et biso to exige ke soki mokande ekomi epai ya roi toza na posa biyano moi mo na bandeko oyo nyonso bakolanda awa ezala bandeko ya masanga mosusu ezala mpe bayi politique Congo aza na posa kimia aza na posa kende liboso peuple azonyokama mingi elokola peuple azonyokama pasi nyonso eutaka na Belgique parce que touti koyebisa bango yango tolakisi bango ndenge nini toza konyokama ndenge nini Belgique azonyokola biso y compris na baeuropéen alors bandeko bayeba malamu te soki toye eza po tolakisa bango soki bango baboyaka kondima ezali mindele biso sikoyo toye koyebisa mindele ete bango nde baza na base ya bapasi na biso. Nous recevons déjà sur ce plateau Papa Nkusu, que tout le monde connaît, chef spirituel de Vuvamo. Papa, on l'appelle Papa Nkusu Ngalapanda Nangola. Il est le chef spirituel dans le guide, voilà, le chef spirituel de Vuvamo, du mouvement Vuvamo. tozonga nesika tobungela po mokili ezozonga nesika oyo yango mpe ebungelaki tozonga. Ok, alors Papa Soroye Awalelo eza pona kolakisa biso koyebisa biso message oyo ezaki objet ya marche il y a disons manifestation si vous voulez au Bosalaki dernièrement bato ya Vuvamo na yo moko en tête bokendaki na ambassade na ba pygmée ok ba na ambassade ya Belgique alors tout le monde a ki ndenge makabango esamaki mais je pense que le long de refixer biso vraiment qu'est-ce qui s'est passé le Ronini Bolinga qui pourquoi bokendaki kuna natende mingi ba nengwana biso pona bopesi biso maloba na ba téléspectateurs bazolanda biso na kati lokola na libanda tina penza toyeli na etando oyo ezali pona kolimbolela bango pona nini tokendeki na ambassade ya Belgique pe nini yango elekaki kati ya biso na baye tokendeki kokuta na kati yambo nani tosengeli koyeba biso banso soki Fumukusu elongo na bangonza na bakumu totelemaka mpona koloba na mboka oyo ezali po ete tozonyokama mpona bamindele wuta bakabola mabele na biso na conférence ya Berlin bazali koconsidere yango tina lelo eza nano bakoloni na bango na raison wana pasi nyonso tozoyoka na baforme na yango nyonso bango nde baza na base alors mpona yango toza koteya bayinga kasi na lelo oyoyo traumatisme moko ezali na bakongolais piscose moko ezali na bakongolais ntango bazoyoka te baaméricain baza soki batelemi quelque part ote babelge balobi boye bazongisi boye yanto bayi te il faut kende na source il faut traiter cause et non effet nde tokendeki na ambassade ya Belgique parce que tokomela bango tokomeli pape tokomeli communauté internationale tokomeli baaméricain tomonaki réaction te totindi mikanda ya mibale tomoni réaction te c'est pourquoi biso moko siko tokendeki toke kotika memo na koyebisa bango na kati ya memo toyebisi bango boye
Congo ezwa indépendance en 1960 le 30 juin. Belgique a signé accord na Congo. Congo est comme un pays ami de la Belgique. Alors, tout ça qui va banderole tel que nous besoin tout comme les bango, ba pigné baza marginalisé, bankumo bobotera bango mabeli, bosala ba relégation na bamboka na biso awawa et Belgique a violé accord il y a 60, a violé l'accord il y a 60, a considéré Congo comme la colonie naïe, alors tout la Belgique a respecté l'accord il y a 60 et tout pays na Union européenne va respecter Congo, toboy ingérence ou bango bazo sala na affaire ya Congo. Congo est un pays indépendant, Congo est un souverain. Na kati na yango bango bazana ndingisa te, même ya kopesa ba dirigeant congolais mitindo ata ba sanction bazo pesa et elongo banité pour ceux qui les congolais azo ka pasi ezali bango. Alors tant que kende ki to komi parce que bango ba koyoka voya makelele wana ndio ko permettre que soko gotika mukaba. Est-ce que bokomela ki bango avant que bokoya ou bien c'était une surprise pour na bango? Il faut tout ça la bango surprise parce que to comment bango la biso to la bango surprise. To kende ki après ba yandi biso to kotina kati to ke kokutana na deuxième personnalité attachée à l'ambassade de la Belgique, Madame Aniel de Baker, une Karambaki Bissou, ma pinga na bango, dit que c'est obligé, obligé de nini, toye kotike la bino memo, pour ingérence na bino za makasi na makambo na biso. Alors que biso est un pays souverain, il faut respecter la souveraineté na biso. Bosolola ina mnonini yo na bango. Na monoko nini? Na tango ne senga gina lobela bango monoko o bango ka yo baka. Po interpréter à la té acha matabisi na ye alongola biloko mususu. E bongo ki bayoka biso malamu. Ingérence na bango eza makasi. Asali lokola wanga na tozongisi na nzela. Bino batu boboma mbutalo mungu. Bosali sécession katangese, sécession kasayen. Bino bolongoli Président Kasavubu, Boche Mobutu, Bino Kaka Bobo Bengani Mobutu, Musée à côté, Bino Kaka Bobo Musée, les losus bozo menacés, Congo Lelo, Taka Bino Belge. Ote biso to respecte ta souveraineté, bon respecte ta souveraineté parce que ingérence na bino est clair. Groupe moko ya ba Congolais, ba politiciens congolais. Bobengisi bango kuna. Mais si ka boyebisa bango que nous bokende parce que vous avez pays souverain vous vendez na bandeko na bino boyokana po botala bouti wapi bokomi wapi bozokende wapi po boluka bolamu na bino non. Belgique a préféré ayebisa bandeko wana baya na Congo baya kosala posa ya Belgique na Congo désordre ezala o bakotumba bakozongisa boye bakosala boye peuple siko aza ko se retrouver na piscose moko makasi azomona lokola guerre kozala yani c'est que madame il faut boye ba malamu. Bokanisate d'abord au besoin solennel à spirituel. Mais comme ça bino boy. Moi ni mandoki na bino. Ce qui a besoin tout est la toloke parce que besoin ba mandoki, besoin ba biloko belé. Biso na bino to na problème mandoki on était. Et beaucoup ça la guerre na Congo parce que Congo ça la mandoki te, Afrique ça la mandoki te. Bozande na banyongo na biso et bino bosengeli ko futa. Je pense que cela qui a déjà compromis. Zela na na dimbola oyo. Compromis ezalité. Compromis, c'est tout limbo. La photo qui n'a pas parce que tu as pu la bailler. Téléspectateurs, ils ont posé yoga parce que le moment est à makasi. C'est bon. Alors, le bâtiment d'habiter au bout de la provision. Il faut que la provision non, c'est provision bâtie en pour la fête. Alors, pour la problème qui vient en Bocanabiso. Toboy ingérence, la Belge, la Belge, la alors, botika to limbo la batu, nous allons la kobanga. Okay. Parce que ceux qui bazo banga, ça bazo banga ni. Bazo banga que mindele basaka na bamandoki, mindele basala kana biloko nyoso, bakoyo koya lelo baboni boni biso, te bo bangela bango bongo te. Parce qu'il faut pas bien que bato bana nyongo na biso. Nde makambo toke ko limbolela bango kuna na kati. Bozana nyongo na biso, biso pe tozalaka ba grande puissance, biso pe to dominati bino, to nyokola kabina et
lokola ezalaki bongo biso mpe tosengi kofuta niongo eniongo eye 430 ans 430 ans ekokaki na 1921 convention donc esclavagisme na biso ezali conventionnel et sikoyo 430 ans eleki 90 ans lelo tokomi na 97 ans Belgique na bino boza kosala niamu donc bozolinga te bakongolais balamuka niongo eza lelo bokoki kokalikila yango bongo teke eza combien parce que bakata bato maboko bapiya alors dans quelle mesure bakoki kofuta niongo wana logique tokende yango eza boye nano liboso ntango nani toza kolimbolela bango babiloko bango basala bango balobi na biso ke te eza badirigant na biso bato baza na base nalobi te badirigant na biso te mais système bobino botia awawa yango nde ezosalaka d'abord bobotoli biso mabele baklasse bekolo bosali awawa bien il faut boendosser responsabilité boyeba bien ke pendant 5 siècles Afrique eza na maboko na bino et Congo oyoyo barichesse ya Congo eza na maboko na bino ti lelo Congolais azo bénéficier na eloko te comment bokoki koexpliquer ke bino boza kopie bomengo na biso tina lelo bongo lelo boya koloba ke l'état na biso mutu azali na base d'accord système zela oui mais système rapidement papa parce que ça va attendre sorti lelo ok maintenant le baboy te comprendre après à peu près l'essentiel il y a message au bobeba qui na ambassade il y a Belgique je pense que bayoka qui maintenant attente ya vuvamo ezanini attente ya vuvamo te attente ya bakongolais d'accord alors pourquoi est-ce que bon moi ma question est plutôt est-ce que ezali vuvamo na ba o ba accompagner peut-être ba pigment il fallait ça la démarche wana ou bien peut-être c'est pas une démarche politique à mener ezaki plutôt na niveau politique il faut boyer baka religion eza ko englober le tout na politique na science nous c'est na kati ya religion ce qui est religion mais na ba image biso to moni plus et dans le vuvamo tout le monde faut assumer qu'il manque sur la République démocratique du Congo dans la religion est belle avant ça là et le ça là qui c'est bien au ça on a bien biso to féliciter to bité que ça m'a bien est-ce qu'on est consulté à ta pasteur na ba sango mususu beaucoup tana bobilo so bo mener ça demande wana yoka religion nini religion africaine ba yindo bazana religion na bango yango muté ko accompagner homme politique yango muté ko accompagner homme de science omoni ndakisa bolakisi makambo ya bilanga tatano ozango makambo ya bilanga ntango alobi makambo ya bilanga alobi toza na mabele eza riche mais difficulté toza nango eza nini ezali éducation mutu aza koespere lola mutu azotanga classe neliki ake poto ekobongisa ye mutu wana ayebi ntina ya mabele te ala mpona kokonscientize mutu il faut olamusa ye nzoka bato tosengeli koassocie d'abord les gens battu belé pour le temps de kimia il faut attaquer cause mais ceux qui vont ici bango que boya bango ba lobité mundele grâce à mundele bango bazo vivre ce que mutono comme maindenge ni na ko ko ni fele bango to kenda luka bango na lobby pour que luka mundele sera to sangana to bundolongo ndengo zolo bawana vous avez la chaîne de télévision hein combien des émissions to sala pe to bengi batu to bengi saki na conférence to bengi saki tout le monde na pasteur bayaki to pesi ba invitation donc biso toza da batu mususu bazo considérer biso loko ba démon au moment où bazo yebateke mabele o bango bavandi eza ya biso na bango mindele bakendeki kotia ba limite ba frontière bakeko kabola na conférence ya Berlin mais mabele eza ya mundu Afrique ezaka biso bayindo nyoso quelle que soit religion zalaka quelle que soit église osambelaka quelle que soit nini obédience politique na yo quel que soit niveau intellectuel na yo et le biso sengele ba Congo eza yango est-ce qu'on a profité pour la koloba de tenu tant toke koloba na ba Belge na bandi to lobi na bango boye bandeko bino bobengisi baza ba Congolais o bino bozolinga ke baya te bayokana na bandeko na bango mais baya pona désordre na kati ya mboka donc Belgique aza na base ya désordre ezoleka na Congo alors ce qui est na lolenge wana que Belgique mutazali na base eloko libiso tosengeli kosala ezali nini eloko libiso sengeli tosala pe bisa Belgique na communauté internationale batika kosingérer na ba problème na biso
parce que entre biso tozali capable ya kotambusa pe mboka na biso ndenge elongo bani pe mabele na biso lelo ça ne va pas na France. Belgique a un voisin en France à Saint-Gérété lelo ye moko Belgique na mboka na ye kuna gouvernement kuna eza kokweya baflama babimi na gouvernement Congo pays ya mina bango soki colonie ndenge bango balinga komona lango alobi ata liloba te na Belgique mais soki ezalaki awa na Congo kaka ndenge eza wana na tongo bachaîne nyonso ya radio bachaîne ya télévision bakomobilize yango oh ça ne va pas au Congo et ceci cela alors biso eloko wana tala il faut boyebaka boye na nyonso ndenge nazoloba na bino ndenge nazoloba na madame wana parce que natuni madame nini ya mabe oyo bino bokoki komona ke bovanda neti biso toza na kati ya représentation na bino awa sikoyo mabe nini ezali soki bino bozangi eloko boye kozwa awa biso tozangi eloko toya kozwa epana bino bolingi boconsidere biso comme colonie ote biso toconsidere bino comme colonie te na bi te président na biso asine contrat na bachinois Belgique aleve ton mosi wana asali kwa wangana bien ce que alevaki ton na bi alevaki ton toko signer d'accord na Belgique na nini na Chine te sans passer par bino nous avons commis considérer banal c'est que pour le bino avant l'indépendance pas considérer souveraineté à RDC yani c'est que madame yekuta tunga bosiko solution za nini yango pe question na question c'est solution za boy ba dirigeant européen na ba dirigeant africain ba vendre sika moko supervision oui supervision en incluant la spiritualité africaine tout ça va faire na mesa parce que l'Europe ndeko devoir Afrique na banyongo nyonso bozana ngo si noté troisième guerre mondiale ezoyela bino et na ndenge bino bozokanisa que beaucoup détruire Congo c'est au contraire parce que biso toyeli bino na voie pacifique la bino en tant que victime tozokela bino mawa parce que les choses ont fait belé boye bakate na tuni motion est-ce que n'habite ce qu'on dit maka nzambe pas zakana mukilo ado na ndimaka azali na tuni na lobine lisusu n'habite ce qu'on dit maka que nature peut agisaka alobi na ndimaka na bosoko agisaka ça la recours na histoire bosoko ça le recours na histoire ndio ko comprendre que tozalaki ba grande puissance et lelo bozana risque moni basino bozomone pa na bino ba gilet jaune ba moto na Californie partout eza lokola ndenge ezalaki na Égypte le diple donc tu ko avertir bino bo éviter troisième guerre mondiale bo pona voie complémentarité na ça na som donc je peux attendre la kibini va poser une journée après cette démarche oui pour après minu va poser sengaki na bango ba répondre biso bon madame alobaki azaki terre abiyete mtazana ne doit répondre biso na bon monsieur l'ambassadeur ce qui a eu présenté notre message puis après si parce que c'est des plis plis moko ezali plis moko ezali ya roi ba belge alors siko ba congolais eloko esengeli ba congolais bayeba siko eza nini na ngonga oyo ezali que problème ya Congo il faut traiter yango biso nyonso ba congolais na ba belge et non tozala na koswa entre biso tobuka mboka na biso pour l'intérêt ya ba belge pour l'intérêt ya américain il faut bazala uni bino nyonso boza libanda parce que nebisaki bango même bo bazana poto siko bino bozona ba dirigeant na biso bongo bazana poto bazona ko makune pa na bino ezali susu ba dirigeant na biso balandi bango kuna donc moi ce n'est pas moi ko diviser pour na bankumu bazalia bankumu oyo bobotela bango babele ayeko moninga pina compatisa kana parce ba congolais par exemple ba pigme bazo souffrir ba pigme se bazo souffrir les abino alobi papa ka biso babino oui parce que bino na classe botangisa biso ke ba pigme bazaka mitumi nene makolo mikuse maboko milali alors ba kota na zamba baza ba sauvage alors que ba pigme baza lokola biso ye pas le bien donc les par exemple par exemple bataille na ngai na siko zomo na biloko abo siko banani baza na base bobe biso mental siko message numéro pesa ba congolais bazali kolanda parce que biso to na posa kimia matondo tout à l'heure to le ba to li na biso bien coupé za la pété pour congolais mboka moya kimia message numéro pesa ba congolais za la kimia eza conscience ya congolais congolais nanu aloba ete
eloko oyo alingi kosala asala yango en toute liberté, donc asala yango na bonsomi na ye na conscience na ye. Intérêt à Congo, intérêt à Congolais vaut plus que tout. Donc intérêt à Congolais ezali liboso ya nyonso. Alors to ko sala eloko malonga te sans indépendance. Ce qui est liberté. Alors si ko banani bakangi biso, eza communauté internationale. Parce que la communauté internationale azomona que Congo elingi ko échapper Asie elingi azwa Congo. Raison yango wana bazana programme mababengi yango le printemps africain. Okay. Donc sikoyo peuple congolais ne sika nyonso azali soki lelo alaki ba belge tel que biso ndeko ko solona bango et ça bango que to boye ingérence na makambo na biso bokomona opposition na majorité bakovanda sika moko. Or soki opposition na majorité bavanda sika moko omoni nzambe tata mokela zola ki sabino ba congolais makambo belé nazoya azo sebina makambo belé o boko profiter nango. Le 23 elingaki ezala ba élection le 23 tension ezalaki na kati ya mboka. Mais tango oyo babengisi opposition na majorité bacandidat président babengi bango balobi totie le 30 lokola bango nyonso bamitie d'accord bomoneni bandikimia to yango tezolakisa ke bacongolais soki botiki bango bosingere na makambo na bango te bazali prêt à construire mboka na bango le peuple congolais à se retrouver. Merci alors mais c'est sous madame on a parce que les signature to conclure vraiment papa Kusu. Oui, nayebi ke bino boza pressé ko lakisa ba makambo na bino mais oui il faut to landa programme ndenge to bongisa ki ndenge bongisa ki mais to ya to pesi autant ebele vraiment papa Kusu lobi neka ko zolo bano zo minute na ngai nanga nazo annoncer que to komi na suka parce que aujourd'hui plus de temps plus de temps na zibino tante mais na yende ko limbola bandeko ba congolais parce que tango tozali nanga loba est-ce que ça na eloko oyo lobi na noté pona auto sukisa ezebele metikana loba c'est vraiment on a alors indépendance na biso ya ngonde donc obozomona ezali pasi ya kobota donc mwana lingi abota mwana ngo kombo na ye indépendance. Alors il faut bosimba na makasi pour être tout leka et leko oyo nyonso na kimia na souveraineté nyonso. Alors l'élection et leka ce qui koleka na kimia sans intervention sans injonction il y a des occidentaux yango des preuves. OK wana indépendance yango ko sala ke na suka na yango yo moko peuple yebike songolo alekaki baebotikali bopesa songolo maboko d'accord po tokenda liboso mais moko te ayebisa bino avant injonction pe après injonction soki esali boye boma mboka soki esali boye zongisa boye bamosusu babomba bana na mikili ya poto na basi e bamosusu baza na mbongo na bango mais biso bapauvre toza na posa ya kimia po to reconstruire mboka oyo. Alors bolongola kobanga bibotika koyoka ba radio na bango ya dibanda na chaîne na bango. Merci beaucoup. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Permettre de ça merci beaucoup. Peuple congolais poso tokozonga de susu parce que tu as la possibilité à Mukapenza. D'accord. Il faut te le dire. D'accord. Message à Kolamuka, message à unité. Je crois que les téléspectateurs vont saisir en gros parce que Ezaki vraiment clairement dit par Poussou, chef spirituel, to Sokandi, Sokandi, là voilà, voilà, vamos. Merci d'être passé. Nous poursuivons notre programme. Nous allons prendre un film d'animation sur Noël. toyebite bandeko balandi baze kolanda tomoni bino lelo awa na liboso ya ambassade ya Belgique yango bandeko balandi balingi bayeba ntina penzeze nini ya etuluku ya bato pe bino moko kwa mokambi ya religion africaine awa na ambassade ya Belgique ye na ambassade ya Belgique kotikela bango memo ya koyebisa bango te
tolingi kimia na mboka na biso toboyi ingérence ya Belgique na makambo na biso toboyi Belgique atabola biso toboyi Belgique akota na makambo na biso soki ya moni te mais bobandaki koloba uta mwa kala kasi ezali kosala Belgique apusanaka te pene ya makanisi na bino eske eliki eze awa lokwa bokomeli bango mbunzu na mbunzu bakoki kopesa biyano ya malonga oui bapesi biyano ya malonga parce que bandimi ke mokande kokoma epai ya roi et biso toexige ke soki mokande ekomi epai ya roi toza na posa biyano moyen mo na bandeko oyo nyonso bakolanda awa ezala bandeko ya masanga mosusu ezala mpe bayi politike Congo aza na posa kimia aza na posa kende liboso peuple azonyokama mingi elokola peuple azonyokama mpasi nyonso eutaka na Belgique parce que touti koyebisa bango yango tolakisi bango ndenge nini toza konyokama ndenge nini Belgique azonyokola biso y compris na baeuropéen alors bandeko bayeba malamu te soki toye eza mpo tolakisa bango soki bango baboyaka kondima ezali mindele biso sikoyo toye koyebisa mindele ete bango nde baza na base ya bapasi na biso tozongisi matondo mingi